bandi oyo basalaka conservatisme tobengi papa le grand pasteur Malongo Iwoza ali atumana na libala kuna kote de Kongo tobengi papa le grand pasteur Marcel Batoussi Abima na Congo tata mwana mbe tata molimo santo ngoba ikoki po ete tobanda sacrement na biso ya mokolo mwa lelo mpona yango tokosenga na batata pastor kokoka kovanda bandeko oyo na mokolo mwa lelo bazali kozonga to mpe baye kati na lingomba. Papa Ndia Nkunku Patrick. Papa Mpumba Dominique. Maman Biavanga Glace. Maman Panimbadio Mega Glace. Mama Olo Jose. Soki tokutanaki na makambo oyo ezali mpo ete tobosanaki yango lingomba akotangaka mibeko oyo tokozongela te kozala valable mpona deuxième groupe troisième ya basekoki mpe banani na yango nde tokotanga
Niveko, il n'aura pas d'autre Dieu devant ma face. Il ne te fera point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont dans les cieux, qui sont dans la face de la terre et qui sont dans les eaux plus bas de la terre. Il te procurera contre l'évangile et tu le serviras comme. Le Père dit à ses serviteurs, vite apportez la plus belle robe. Et ils l'ont répété, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le beau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, et voici, était mort et il est revenu à la vie. Prions. Na kombo tatamo na pe tatamo lio mo santo. Papa Simo Kimbong Kiangani. Papa Simo Kimbong Kiangani. Papa Simo Kimbong Kiangani mo lio mo santo. Talabana na yo denge mo kanda na nzambe na luka ilubina sope na baloma. Bango baimona kiete babunga kinzela. Basiko zonga na sena makoro na yo. Bango banili bazongi tata yamba bango pesa bango nyonso yo komisaki mpona bango. Tata tika ete oyo yo osalaki mpona bango tika ete okokopesa bangongo otala mabunga na bango te. Kimia tosengi mpe bozongi na bango ezala ndenge oyo bongiselaki mpona bango na kongo misato bule tata mwana mpe molimo santo. Amen. Tobengi papa Kimbinui Jonas. Tobengi papa Silulu Paulin. Papa Silulu Paulin. Tobengi papa Nzakimwena Olivier. Présent. Tobengi Mamanjo Mat, né de Soukisiwa. Présente. Tobondela. Na kombo tata mwana pe tata molimo santo. Papa Simo Kimbong Kiangani. Papa Simo Kimbong Kiangani. Papa Simo Kimbong Kiangani molimo santo. Sika lisusu tala bana yo bafukami liboso ya banganga na yo. Tatani tokoki koloba yo kitisa pesa bango oyo komisaki mpona bango ete bakwa kobonga malako na yo. Chers frères et sœurs, vous êtes kimbangistes. L'Église a des lois et vous les connaissez bien. L'Église se réjouit de votre retour en son sein. Toyamba bandeko na biso ndenge ezali momesano na kombo misato ya bule na kombo ya tata mwana molimo mosantu.
mosusu oyo ezali reconnu na lingomba na biso bayoa alingande ntango bakoya awa pani na biso babengi bango baseko kikwamba te bazwaki deja libatisi kuna esika bango bakoyaka koyekola nde malako nga papa Simon Kimbangu. Tobengi Mama Simba Mampinga Prudence. Présente. Tobengi Mama Simba Ayala Antoinette. Bango, ce sont là nos frères et sœurs précédemment chrétiens. Jean a baptisé du baptême des repentances. Disons au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. La Congo ya tata, ya mwana, pe na Congo Molimo Santo. Tobengi Maman Mayasi Iris Lara. Tobengi Maman Mayasi Alaïs Ross. Tobengi Maman Lidila Yolène. Baye lisusu korejoindre biso bango bauti baite bayende ikaite malako oyo bango bakoko pe oyo yo bongisaki mpona bango bakopesa bango na ngonga oyo bango bakomi nzela oyo bango bakolandela nkolo Yesu pe mbala moko kaka koyeba ete Molimo Santo azali mibeko nyonso wana yango nde ezali na biso tokotambola nango lokola Genèse kati na kingo na biso. Nul ne vient au Père que par lui, car comme Adam, toute l'humanité a péché. En lui, elle retrouve la vie éternelle. Et l'on est souvenant de ce que disait Jean-Baptiste sur le baptême du Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Maître de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je me sens indigne de procéder au Saint-Sacrement du baptême. Je me soumets toutefois à ton ordre qui exige que je fasse de toutes les nations des disciples.
qu'ils parviennent à mettre en pratique tes commandements à tout instant et qu'ils ne succombent point aux sollicitations de Satan. Marque-le de ton sang chaud afin que Satan soit effrayé de les tenter. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour le salut de ton âme, en Jésus-Christ, je te reçois dans son assemblée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, aujourd'hui et à jamais. Amen. Na kombo ya tata mwana pika tamu limonson.
Papa, nous te merci, nous avons la réception dans le colo et l'élo. Et dit qu'il y a la mission papa, nous avons la réception dans le compagnon, nous avons la réception. Quand nous avons la réception, Izala kati lesikoyo iyo mongolo bakati na bana na yo na kombo ya tata mwana pe tata molimo son. Amen. On a biso ba yeko rejoindre biso bazala bana bango kati na ndako eza boyete ya ezali kaka des formalités ya solo na kobandela na ba repentir. Il y a des choses à donner les cerveaux. Nous avons la confession, nous sommes tous interdit mille. Hormis les 10 commandements, tous allés n'a pas précède des mots, les interdits n'a pas de l'histoire de Yogi. Il y a un moment où on a vu les années passer. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme disait le chef spirituel, Papa Daniel Damoutima, et nous avons accepté de suivre Papa Simon Kimao. Son chemin n'est pas facile, mes chers frères et sœurs. Ibanis Moye. Et j'en ai fini au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour Papa Prince. Bonjour Papa Lambert. Lelo tomoni ke bauti ko yamba yo esengo na yo ezali nini pamba te tomoni ozongi na lingomba na kimia nyonso matata te esengo ezali nini? En tout cas naza na esengo pamba te sans ye moko Papa Simon Kimbangu nil tete ye apesa ordre na ye ke tozonga na kati ya lingomba na ye tolingaki to mona mwa ba difficulté mais siko tozongi to sepeli ne tozongeli musala na ye. Papa Paulin Tilulu yo sikoyo tomoni ozongi susu na lingomba esengo ezali nini? Esengo na ngai ezali ke na zongi parce que batie biso libanda lingomba papa asali nyonso tozongi bayambi biso esengo yango wana parce que mundimi kozalaka chaque fois na libanda lingomba c'est pas bon. Alors comme bazongisi biso tozongi na kimia nyonso et na esengo nyonso donc tout à sikoyo oyo royal de l'avant. Papa Leximbote na yo. Mbote papa. Tomoni yo bauti ko yamba yo bon tokokende mulai te tonito bakaka esengo na yo ezali nini na ndenge bayambi yo na mokola lelo ndengo zongi na lingomba lisusu. Merci na question na yo. Esengo na ngai ezali dans ce sens que lingomba ezali lingomba. Problème ko za ndenge yango ezali. Kasi soko za na sima lingomba ezaka bien te parce que tu yebite spirituellement ceux qui est ndenge nini. Pour te yoka likambo to yebite mboko to kende to yebi makambo la kuna te. Le quoi to yebi bien ko za sima lingomba ya bien te. Ngana yoka ngona munoko papa ye moko. Donc quel que soit le problème ndenge lekelaki
naki na souci un jour makamango si la pona zonga lokola na zongi donc pona ngai c'est bon parce que je problème na lingomba te donc voilà l'essentiel pona ngai yango wana nakanisa na musala na yo ozalaki tant que musicien oyo otambola na papa oya awa tomoni pe que vraiment osali musala munene oyo lelo fanfare kimbangiste lelo ezoko beta na mboka France parce que yo ozalaki wana olakisi ba talent na yo mais moi mibeko yali mobeko lingombe monaki que non batia moi muke libanda lokolo zongi ozana moi motema ko kangama te que ozongela su musala na yo ndengo ozalaki ko beta musique wana po bato bazali kozela yango okozongela yango na motema moko ya bokimia na nini merci Lisu pour la question yango ndengo lobi nga na pasi ya musala musique te parce que musique eza bon passer un terme to mekaraka mais ça na kati ya makila na kati ya makila na kati ya moto na ngai ezala ndenge wana nde na tambola partout même na musala ta na zarem su baninga ba sekra ba mais yo parce que ba remarquer par exemple avant France ba mélodie moko boy donc eza na habitude donc na musique ya na kandate musique c'est loko yesengo donc yango ba mindele ba même la musique adoucit les mœurs donc ezaki loko moko pesa toujours bien donc na ko ka passer pour na ngote alors pour na ko sala musala na groupe nde na zoloba ezali na ba procédure oyo ekosala ma par rapport à ndenge pe tozongela lingomba ba procédure wana nde ce qui s'ali respecter pour mes ana ngote donc voilà nde na ko loba ezate ke neti ngam ko ne ka te bongote o botanga bozote za pona bongote donc musala tanza ba sala on a bongote na ko wela na te mais na ndenge ba monique esengeli esalamela donc net sikoyo na kozonga na groupe na kozonga na ngai normal comme nous on a besoin te ko foke ya la boye na kuina ko salisa baleki na makamike mike ona yebi problème ezala ngote mais kana bako botanga bote musala tanza ba sala on a bongote ya solo tomoni bino lelo na mokola lelo oyo mokolo monene mais na kati na ndako nzambe tomoni ke bouti kozwa batisimo bayambi bino na kati na lingomba papa Simon Kimbangu kiangani to lingi to yeba liboso bakombo na bino et puis bogesa so bouti na mangomba nini po ete lelo bondima boye na lingomba papa Simon Kimbangu kiangani liboso bopesi liboso kombo na lingomba place yo utaki na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo ngai kombo na ngai mama Ntimba Antoinette ya solo nazali mondimi depuis longtemps na église qui évangélique na bandaki pe kolanda makambo ya papa yango na lobaki pona kokota kati na nzela na ye il faut koya kotala lingomba pe kokota na kati ozwa baptisme po koma penza kati na elanga na ye kati na lopango na ye yango lelo mokano wana ekoki ndenge ezalaki posa un jour papa benga biso kati na lopango na ye lelo akokisi yango ezali esengo monene mingi ya koloba ezali te tika lokumu ezonga epai ya papa Simon Kimbangu totondi bongo na kombo tata mwana pe Molimo Santo. Merci maman tokena maman na biso maman opesi kombo na yo pe opesi lingomba place nini yo outi na kombo tata mwana pe Molimo Santo ngai makombo na ngai mama Ntimba Prudence na utaki une église évangélique une église de groupe de prière na yaki awa na yaki na France après moninga na ngai ndabanda ko yebisanga kama papa Simon Kimbangu na bandaka penza ko komona ngo clarté ndeta na yaka ko kota ngamo na komi ko landa ngo na komi ko tala ngo na télé nazo ko tala be mission mingi ya papa Lambert Masolo nazo mona mission mingi ya papa papa ngina mau donc yango ni pesa nga pour ça que faut un jour na ya na kati penza na komona na makambo ngo ndenge ezalaka yango na lelo pe na ye na ndenge tozwi batemba ya bibiso en tout cas esengo mingi to sepeli mingi donc le kumu ezonga papa Simon Kimbangu kiangani. Merci maman bomoni yango te ke boye na lingomba oyo babengaka bato bazoba est-ce que bondimi vraiment que bino sika bouti boye bondimi na bino ngo mabo benga na bino ka bazoba pomba te soko kotina lingomba papa Simon Kimbangu kiangani olandi papa Simon Kimbangu kiangani Molimo Santo obenga mizoba bino pe bondimi yango bobenga na bino bazoba bien ndengeni ya solo to sili kondima to benga mabazoba po ete na Biblia Nzambe azali koloba na biso mikitisanga na tombola yo donc lokumu ezonge pa ya ye papa soki tokobenga mabazoba kati na mokili oyo. Merci mama yo lobini na ko bakisa kaka ndenge mama uti koloba sino penza ngai mo pende na koloba boye babenga kanga donc mingi uti bakamwaka na kimukolo ndenge ni na kei kokota na kimbangiste
ngai pe na bande komona ngo ka ezaki ndaka église moko ke eza ya prestige. Or source na biso penza poso moyindo to uta nde awa na Kimbangu nde to uta kuna. Donc tant on a eu découvrir yango ngabi oh mais na bande ko négliger nzela oyo or nzela yango ebonga ki na to landa yango yo yango na pena na kota wana mutema ya kofungwama. Donc c'est un grand de tondi samina nga penza donc et pas na ko sur la carte mondimi na yebite mukolaso na ko la pas wapi. Merci de kosenga na papa révérend Situkwenda o asala noki apesa bino ba carte na bino pambate po bino bo sepela to ko sala ma ewu melate to pesi bino botondi mingi papa Simon Kimbangu Kiangani abatela bino na nzela oyo bino bo to kota eza ba nzube belé kasi akosunga bino pa ko batela bino. Merci ba mama na ngai. Merci. Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu mbote na bino banso besika bozwami lelo lisusu zali tango na biso koki pona kolanda émission na bino bokolingaka mingi émission masolo na mokola lelo émission na biso ndenge na kolobaka tango so bana papa Simon Kimbangu ezali na ntina mosusu te bana papa Simon Kimbangu pamba te papa Simon Kimbangu Kiangani oyo ye na mokolo ya lelo ya le 12 octobre 2017 ye yaki susu na mokili papa Simon Kimbangu yango na kolobaka tango nyonso papa Simon Kimbangu Kiangani na kosukisa kaka papa Simon Kimbangu ndenge bakulutu bateyaka biso ke kombo ya Kiangani ezali kaka babakisami kombo ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezali nde kombo na ye papa Simon Kimbangu yango tango nyonso na kati na émission masolo na kolobaka papa Simon Kimbangu. Lelo bana papa Simon Kimbangu to bengami awa na paroisse na biso ya paroisse pilote bengami paroisse Paris Saint-Ouen oyo etambusami na révérend pasteur Situkwenda Mosenju Peke ya solo ezali sengo na biso mingi po ete na mokola lelo ba bengisi biso to ye na kati na paroisse ya Saint-Ouen po ete to fete na bango esika moko to kabola esengo oye salami na mokola lelo ya baptême yango wana toye po ete tolobela lisolo ya baptême pona lelo ezali ya bino ndeko papa Lambert makwemi mona lisungi ya papa prof Malonga Paul oyo alike asimbi na sima po ete asalisa biso na makambu oyo na masolo tokolobela bino na mokolo ya lelo tokokene mbala moko na ba nganga nzambe oyo toyambi na mokola lelo oyo basalisi baptême na mokola pamba te toyebi ke révérend pasteur responsable za na mboka Nkamba Yeluselemi oyo atikalaki ezali le révérend pasteur Malongo yende azalaki na biso kasi oyo basalisi pe bandeko bazaleki basalisi cérémonie oyo bango nde toyambi na mokola lelo nde na kosenga na papa révérend na biso batata na ngai na mokola lelo topesi merci na ndenge boyambi biso tokosenga ete bo se présenter nanu sima tobandi émission na biso papa mbote na bino papa pasteur mbote na yo mbote papa ngai papa révérend Mbote mingi papa. Bon, lelo tokolinga na pesi bino d'abord merci. Pa balandi bazali kolanda biso, to pesa bino merci na ndenge boyambi biso na paroisse oyo ya Saint-Ouen na mokola lelo ndenge bongisamaki na révérend pasteur Situkwenda Mosenjo Peke ke lelo biso tozala awa baptême et salama nde bino nde bozaki programme na mosala o bozalaki nango nde programme salami tokoki kozwa révérend chargé d'évangélisation te pamba te yende mtazali kosime intérim ya papa pasteur responsable nde tozwi bino po ete tosolola masolo ya likambo etali baptême mais na kosenga na bino nde tozali na biso tokoka kose présenter po ete bandeko bazali kolanda biso bayeba bino bozali banani na kati na paroisse na biso pilote ya Paris Saint-Ouen. Ngai nazali révérend pasteur Mvula nde tozo kosala na papa révérend pasteur paroissial, responsable paroissial Situkwenda, les ensemble na ba pasteur ndenge tozali tozosala mosala ya tata Nzambe. Merci papa révérend vous l'a dit tokena papa révérend Wanzungasa Marcel topesio maloba. Merci beaucoup na kombo tata mona pe tata Molimo Santo ngai kombo na ngai papa révérend pasteur Vatusidi Wanzungasa Marcel. Nazali moko kati ya ba pasteur na kati ya paroisse ya Paris Saint-Ouen.
tozali travailler toujours en collaboration na révérend pasteur responsable ya paroisse ya Saint-Ouen, révérend Situkwenda Mosenju Albert. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu ndenge bouti kolanda présentation ya ba pasteur na biso banganga nzambe nazane esengo mingi pambate papa révérend pasteur papa responsable ya paroisse le révérend pasteur Albert Situkwenda peke avant kende atikaki ba consigne na ye que d'abord réconciliation na makambo nyonso na ndenge na département ya discipline et réconciliation pour être réconcilier ba oyo bazalaki na ba problème. En tout cas topesi bino merci mingi pambate mosala na bino ya ki pasteur bozali kolakisa yango pour être kozongisa bandimi na nzela pour être conflit ba makambo meke mike ezala na biso te paroisse ya Saint-Ouen ekokende liboso lelo mokolo ya limokolo ya baptême oyo boyambi bana mais motuna na biso tolingi totuna mwa moke pona nini baptême na église kimbangiste ezali nini baptême na église kimbangiste topesi papa révérend on vous la obandela biso na motuna wana topesi yo maloba. Merci papa journaliste papa Lambert na ndenge otuni biso motuna ya baptême na église kimbangiste elakisi nini na kobanda mwa moke po bato bayeba ntina ya baptême il faut toyebaka makambo yango ewutaki wapi likambo ewuti a partir oyo nzambe ndenge asalaki Adam na Ève atiaki bango na jardin d'Éden po ete bakoka kovivre na vie oyo babengi éternel. Alors na bokuse tango oyo bango bayokaki mongongo ya Satan bayaki kobebisa na ndenge papa Diangenda atei biso Satan apesaki bango kindoki nde esika wana relation na nzambe ekufaki donc bango bazwaki mort spirituelle bakokaki kozala lisusu na liaison na nzambe te. Nini mutu aza nango na kati ya likambo wana mutu azali na banzoto mibale nzoto ya libanda oyo biso tozomona corps physique et nzoto ya kati oyo tobengi corps intérieur Paul alobaki yango corps intérieur yango ekopesa biso ndingisa po to expliquer ezali âme na esprit wana corps intérieur nzambe eloko mutu ya atiaki na mutu ezali ba corps wana intérieur oyo emonanaka te donc ezali aspect ya nzambe ye moko nzambe amitiaki na mutu po ete azala na ye toujours en contact yango wana tango mama papa Adam na mama Ève babebisaki yango muto akomaki sans liaison spirituelle na nzambe, c'est-à-dire esprit ya nzambe elongwaki nde atikalaki kaka na âme yango wana oyo muto akoko vivre pendant longtemps po Adam asalaki 930 ans. Mais na 930 ans oyo ye asalaki na vie na ye na mokili azalaki déjà mort spirituellement parce que esprit ya nzambe nde elongwaki na tango abebisaki. Banda tango wana paradis ekangamaki po ete nzambe atiaki banjelu oyo bazalaki na bepe po moto accéder lisusu na paradis te. Banda tango wana te koya ya nkolo Yesu Kristo moto akotaki lisusu na paradis te. Mais ba juste oyo nyonso babandaki okufa babandaki ko garder bango na sein d'Abraham nde sika babandaki ko garder bango. Mais tango nkolo Yesu Kristo aye akufi nde esika wana ye akitaki na sein d'Abraham azui ba saint oyo bazalaki kuna nde akotisaki bango na paradis. C'est-à-dire eloko nini na bonzambe na ye asalaki azongisaki esprit parce que sans esprit okoko kota na paradis te. Yango wana na kati ya balandi ya nkolo Yesu Kristo bakozwa baptisme
poète ezali rémission de péché, c'est-à-dire ezali ko nzambe alingi ete olongwa na kati ya masumu poète okoka kuzwa corps spirituel oye kozala na ame sika moko poète ozala liaison na nzambe yango wana ntina ya baptême parce que église kimbangiste ezali église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Papa Simon Kimbangu. Yango wana d'abord biso toza ba chrétien lokola nkolo Yesu Kristo moto ayaki kozongisa esprit ya ye nzambe kati na motu mais à travers baptême. À travers baptême de esprit wana ezongaka na motu po moto azala na liaison na nzambe. Voilà papa journaliste nakanisi wana nde mwa likambo ke nazalaki na yango po koyebisa na ntina ya baptême na église kimbangiste yango wana moto po akoma mundimi liboso fo aleka na nzela wana ya baptême po ete ba péché na ye original na oyo asali bana botami ekoka kolimbisama tango elimbisami eloko koya biso ba pasteur tango tozosala cérémonie wana parce eza sacrement monene yango ekozongisa ye esprit ya nzambe po ete azala na liaison na nzambe. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana Papa Simon Kimbangu to wuti kolanda ndenge nini papa révérend Mvula Edi a expliqué biso pona nini église Kimbangiste et salisaka baptême nde tokei na révérend Wanzungasa Marcel yende to motuna na biso ezali boye papa révérend na kanisa tokotuna organisation ya baptême ndenge to wuti kolobango organisation ya baptême ekosalamaka ndenge nini po ete baptême esalama kati na Lingomba. Merci papa journaliste na kombo tata mwana pe tata Molimo Mosanto ezali mwa muke molai kasi tokomeka koloba l'essentiel. Organisation déjà ya baptême ekobandaka baptême na Lingomba na biso ekosalamaka mbala mibale na avril pe na octobre baye oyo bakozala baptisé bakokotaka kelasi ya matei ya Lingomba na biso ya nkolo Yesu pe ya Papa Simon Kimbangu na pona basanza motoba 6 mois tangu bango kota babandi kosala na ngonga wana bango babandi biso pe banganga nzambe tozali komi bongisa po ete tokoka koyamba bango kasi bakolekaka ndengo wana te soki basilisi kote ya makolanda kelasi wana bakolekaka na mituna pe biyano tangu bakoleka na mituna pe biyano bakotala nani oyo assimile ba matière malamu tangu tokosilisa kotuna bango mituna wana ekosalemaka baselo mutu bakosokipaka nango na bamboka lokola Kinshasa oyo bauti na paroisse Angile bakei na Matete oyo Matete bakei na Kimaseke bakotuna po bayeba soki bassimile ba matière malamu mezali ba leçon moko de base oyo Lingomba par exemple otata Simon Kimbangu inani ezali ba leçon moko de base soki to milione sai biso ba pasteur tangu lere kokaka to komilengelaka po ete biso banso to résoudre baka oyo ezali ya makasi ya ba sainte la maplit na ba sekoki par exemple o ba uti mangomba misusu oyo pe bakweyaki est-ce que raison oyo ekwesaki ezali ko exister kaka to esili soki sili totali ndenge lolenge nini po azonga soki tosisi baka wana tobongisi makamu nyonso mokolo na poso wana mokolo oyo ya poso oyo kolanda po ete bayambama tokolalaka beko pona nini tokolalaka beko ezali na basignification ebele mais mama na likambo ya kolala beko oyo tokoki koloba ezali pona biso banso oyo tokosala mosala oyo ezali ya petwa il faut tozala pe petwa tokozala petwa lolenge nini tozali kotambola na masumu tokonyataka masumu tokolobaka masumu tokotalaka masumu tokopemaka masumu
nyonso wana ezingi biso tokobandaka toprocédaka na ntubela mpona tose purifier biso na biso totubeli ntango tokosilisa tobandi prière okolala kozala yo moko na ndako te mpo na ndako makambo ekozala ebele oyo tokoki kosite awa te ntango tokolala esika moko tokotisi spiritualité na kati ya nzoto na biso na ntongo nango tolongwe wana mbala moko na sale tozali kaka na bonzambe po ete tokoka koyamba eloko motuya oyo kouta pa ye moko nzambe po elekela pa na biso ekende na baye oyo tokobatize programme esalamaka bongo tikino tokosilisa nde tozongi soki yo pasteur oyaki na tubela wana te osalaki programme wana te olalaki te nganga nzambe okosala pe te moni ndenge tokosalaka donc soki programme wana esalemi nde tokoyeba banani bakoyambama kati na organisation ekozalaka na baresponsable mais tokozalaka na pasteur superviseur oyo akosalisa cérémonie mobimba. Il n'est pas nécessairement à la responsable à la paroisse. Superviseur akosala na kopesa ndakisa vie de Kinshasa lero bakosala ka baptême esika moko vie de Kinshasa papa Sylvain Mutali mokonzi yete mta superviseur ka baptême donc ya kovanda batu bazali kosala ya zali koveye nango donc tangu tokosala to silisi ba pasteur o bakovanda bangonde bakoyamba bakosala musala elongo na superviseur na mama to tata oyo akosipervise mpona kotanga bakombo yango wana lisanga ya musala nyonso tokosala ka papa journaliste. Merci à solo baleko balandi ndenge bozali kolanda biso bozali kolanda tozo kolobela likambo na baptême pamba te likambo monene ya esengo esalami na mokola lelo na paroisse na biso paroisse pilote ya Paris Saint-Ouen oyo etambusami na yemoko le révérend Situkwenda Mosenju peke vraiment tozali nango na esengo mingi papa révérend azali na biso elongo te azali na nkamba po ete kobiangama ya mokonzi sa divinité papa Simo Kimbangu Kiangani na fête monene oyo le 12 octobre ezali na nkamba oyo papa Simo Kimbangu Kiangani abengisaki bata mangomba nyonso bata politique makambo nyonso sa divinité abengisaki bango na nkamba po ete bakwa koluka solution apesa bango so pamba te solution ezali pa na ye alakisi biso bonzambe na ye depuis le 19 septembre ya komaki na Kinshasa abandi kote ya bandimi ya ville de Kinshasa atei kimia atei biso bani na psaume alakisi biso esika toutaki alimboleli biso kobanda na première génération ti na quatrième génération aye kosuka na Matie apesi biso basi zomi ba vierge zomi o bazalaki na mafuta ba pétrole ba oyo ya zoba na ba oyo ya mayele papa Simo Kimbangu Kiangani atei biso alobi na biso nini kimia boyokani totika ba kerele ya makambo mike po ete posa na yali akwa kosepelisa biso yango tomoni ke na kati na paroisse ya Paris Saint-Ouen le révérend pasteur Situkwenda Mosenju yende akei ko représenter paroisse na ye auprès ya mokonzi nde azali kuna ye atiki makambo oyo ezali kosalama na baptême na bonzambe nyonso tala bolingo ye akei mais alobi te ke akangi eloko moko te alobi ke bandeko ba papa pasteur bozali ba collègue na ngai basali na nzambe bosala po ete lingomba ya papa Simo Kimbangu bana ya Saint-Ouen bazala en règle po ete tozali ko préparer centenaire papa Fumalongo bazala na bonza mutu sakota na kimia yango wana lelo baptême et salami na paroisse ya Saint-Ouen émission masolo toye ndenge batikaki yango ndenge babengisaki biso toye to solola lisolo yango motuna na ngamsusu ya liboye po moto azwa baptême na biso na lingomba eloko nini ekosalamaka napesi bino maloba lingomba na biso po ete moto azwa baptême na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo papa journaliste moto azali libre oyo kuzwa libatisi na kopesa ndakisa
biso baye tobotami na Lingomba ba parents balakisaki biso nzela mais zali na baye misusu mpe bazali kati na Lingomba baza na ba parents bandeko bazalaki mbangisa te donc azali libre mais à une seule condition akokisa âge ya 12 ans azwi akomi na âge wana tango Molimo Santo ebeti kati na ye akokende komikomisa na paroisse na paroisse pe akomona akokota malongi alandi catéchisme pendant 6 mois soki alandi asilisi à convaincre batu que ye azali prêt akoma kimbangise nde bayambi ye kasi na matei o nyonso akozwa ça ne suffit pas seulement na matei wana pour akoma kimbangise na tango ye azali kolanda matei wana bazali pe kolandela ye parce awuti epai awuti bizaleli pe ezalaki misala po akosala ezalaki oyo ekolanda maye oyo esengeli kati na Lingomba donc soki pai ya koti catéchisme epai ya utaki akomela masanga matei na biso tindi ke tomelaka te nyonso wana ekosan suivre nango tikino akozwa mais asengeli kozala na âge à 12 ans ou plus mais pas moins na bandi na zongisi e yano na mutuna no papa journaliste. Merci papa Nangai pambate bota papa na biso papa pasteur ya solo ezali sengo mingi natali kosepela mingi natali sengo mingi pambate tomoni bandeko na biso surtout ya faki oyo lukutakanu tangu yango eye tozali koloba keto tosa lukutakanu ezali kosakana te nde bandeko na biso ya faki e batosi na bomemia na kimia nyonso balingi problème moko te bamoni ke molimo na bango liboso e bamizongisi na ndako tata e lelo bayambami bandeko bokolanda ezali sengo na mokola lelo na paroisse na biso o ya Paris Saint-Ouen vraiment ezali sengo mingi ya komona bandeko bazongi na ndako tata na bango e motuna tokoki kotuna papa révérend pasteur Mvula Edi motuna na biso o poto kende na suka émission na biso tozo kotuna après baptême eloko nini mondimi akobatela pamba te ezali eloko moko après baptême botei bango nini e akobatela nini po ete azwa bokonzi oyo nzambe abongisa mpona biso papa révérend nde motuna wana napesi yango epai na yo. Merci mingi papa journaliste na kombo tata mwana pe Molimo Santo mutu soki azwi baptême sikoyo akozala na encadrement tozali na par exemple na ba mouvement na biso ba mouvement ya chorale tozali na GTK tozali na faki tozali na fliki tozali na dirigeant mutu wana akozala orienté soki alingi po ete akota kuna na mouvement wana parce que na mouvement kuna tozali na ba évangéliste o balandelaka bandimi na makambo nyonso na matei na banzembo ba programme ezali mais na kolanda na biso na bonganga nzambe biso toyebi ke mutu soki azwi baptême akobatela elembo to baptisme na ye na ndenge oye azwi c'est-à-dire mibeko ya tata nzambe na mibeko ya Lingomba yango nde ye akobatela parce que soki abuki mibeko nde akoti lisusu libanda ya Lingomba ndakisa yo obali to zemisi mais osali mariage te na Lingomba ekolakisa yo ke obuki mubeko ozongi lisusu okoti libanda Lingomba yango wana moto soki azwi baptême encadrement makasi ezali po abatela kaka mibeko ya tata nzambe abatela mibeko ya Lingomba nde akozala toujours na esprit ya tata nzambe kati na ye na lolenge otozo komona lisusu nkolo Yesu Kristo akufi na ekuluzo pona kaka na likamo moko moto azala na poche na ye na pardon or pardon ezali epai ya tata nzambe pardon pe ezali na moto soki abebisi asali mbeba to asali masumu to azali en dehors ya ba principe to ba règlement ya Lingomba to mibeko ya Lingomba moto wana soki amonike
ya solo na sali ekobo na sali na yibaki na salaki boye akoya epai ya banganga nzambe po aya kosala ntubela to aya kosenga bolimbisi nde nganga nzambe akorecevoir ye tango ye asali ntubela na ye nde nganga nzambe akotia mabondeli po ete mopepe wana to esprit wana ya kozongaka na kosala masumu ekolongwa kati na ye yango wana biso tozo ko encadrer bandimi na lolenge que il faut kozala toujours l'esprit ya repentance, c'est-à-dire kondima mabe oyo sali liboso ya nganga nzambe po ete okozala toujours na encadrement to yebi que makambo nyonso wana ezo wuta kaka toujours na pardon. Donc kolo Yesu Kristo atikili biso vraiment grâce wana ya pardon po kolimbisaka ba mabunga na biso to oyo nyonso tokosala to yebi que parcours eza molai tekino ko kufa il faut zala fidèle na makambo ba pesi yo mais soko za fidèle te nde okwei nde seule procédure lingoma za nango ezali koya ko sala ntubela na yo epa ya nzambe po ete ozonga lisusu na nzela. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste na katina émission masolo. Wabino papa Lambert makomi monde to liko continuer émission na biso to komi vraiment to ko kene na suka émission na biso. Vraiment to ko remercier bambuta ya paroisse Saint-Ouen ndenge bolakisi bolingo epai na biso bana na bino na katina émission masolo na ratelki na direction ya France. Oyo etambusami na bakondi ndenge to wuti koloba ngo na boto sino sope na kimia nyonso na yemoko le directeur Jérôme Makiadi pe mama Alice Buku mama Gisèle Buku kuna bangonde batali ko tambusa direction ya ratelki awa na mboka France pe émission masolo ezali katina na katina radio pe télévision Kimbangiste to baka unité de production pe to pesibino merci na nebo bengisi émission masolo na katina paroisse à Saint-Ouen. To pesibino encore une fois merci na papa révérend pasteur Albert Situkwenda parce que na initiative oyo ye azui ya kotia boyokani ya kotia bolingo ya kotia kimia na katina paroisse maye oyo papa Simo Kimbangu kiangani azali kolinga oyo maye papa Simo Kimbangu kiangani azali kosenga oyo avandi na mboka Kinshasa pendant un mois tomoni kimia ndenge zalaki na mboka Kinshasa pona kolakisa ke alakisi ke 4e génération ndenge bandaki na nkolo Yesu tina papa Simo Kimbangu ndenge balobaki na soki nkolo Yesu abotaki mbele lelo oyo molimo sota ngai koya te nkolo Yesu aboti te abali te atiki ni eloko moko te papa Simo Kimbangu na 4e génération ko bana na nkolo Yesu tina papa Simo Kimbangu aye po ete asikola biso yango na papa Simo Kimbangu ye wana papa Simo Kimbangu kiangani tozalaki na ye na mboka Kinshasa tomoni kimi ezalaki na ville de Kinshasa yango wana mwana papa Simo Kimbangu esika ozali koluka so ba problème te vraiment na ko féliciter na ko pesa longonia na département ya évangélisation et réconciliation ya paroisse à Saint-Ouen vraiment na pesibino merci ko banda na ye moko papa responsable révérend Situkwenda bandeko ya Saint-Ouen tozala na bolingo bandeko ya Saint-Ouen tozongi sa paroisse ya Saint-Ouen ndenge yango ezalaki na bolingo nyonso na kimia to sala mosala na ye po ete lingomba ekende liboso paroisse nekende liboso ndenge tokolobaka yango papa Simo Kimbangu kiangani azongi sa paroisse na poche na ye pa ibiso tozalaki moto mosusu abimate papa révérend en tout cas ezali sengo mingi motuna mosusu ezali boye tomoni boyambi ba sentelama mais pona koyamba sentelama mutu oyo abungaki na lingomba po azonga est-ce que ezali obligé il faut alanda malongi ou bien ekozalaka ndenge nini na yebite bino bozali banganga nzambe to yebite pamba te to lingi to yeba yango ekozalelaka ndenge nini na pesi na bino bino mibale oyo akoki répondre mokonde abakisi mwa moke papa révérend Mvula edi na pesi yo maloba. Oui, papa journaliste Lambert na kombo tata mwana mpe Elimo Santo likambo ya kozongisa ba sentelama to ba repenti na biso ezali d'abord repenti azali nani to sentelama azali muto yo azalaki mundimi mais aye kokweya na mibeko ya tata nzambe
ye azali mundimi akoko umela akoko sala pe bambula mais aye kokwea na mobeko ya tata nzambe mibeko oyo bapesaki biso na ntango ya bateme mibeko batangelaka biso mikolo na mikolo yango wana ntango akwei na mobeko wana nde akoti libana lingomba libana lingomba na biso ebandaka mosusu 6 mois ya mosusu selon punition oyo na ndenge comité de discipline etalaka degré na yango ntango moto wana ke libana lingomba akusubir encadrement d'abord bakoloba na ye chaque jour losambo ya tongo soirée spirituelle akozangisa te en plus akokende répétition na ye kuna na groupe na ye mais na mokola yenga akobeta te mais na répétition akoyemba akosala répétition na ye akosala répétition parce que bato mosusu bayebaka te ke moto soki azali na liba te na répétition akokende asala répétition na ye et en plus kuna nde azosubir mpe encadrement parce que fo bamonaka ye chaque jour et libana lingomba eza excommunication te c'est-à-dire baexcommunio yo te bapesi yo kaka discipline yango babengaka sous discipline donc bapesi mwa etungu ya mwa ngonga moke mpo ete ose redresser c'est-à-dire ozwa redressement na kati ya mibeko ya tata nzambe mais na baka oyo tozovivre mosusu ezalaka bapunition tobengi punition administrative c'est-à-dire ezali na barèglement ekokozala na kati ya paroisse to na lingomba mais yo obebisi règlement wana bakokopesa yo punition administrative mais na kati na yango bakolanda ezali na yo soki oyaka ndako ya nzambe soki ozoparticipe activement na misala botongi nkamba na bantintsani na makambo nyonso nde yango bakokoréduire etumbu na yo mais dans le cas d'espèce lingomba alobi mutu nyonso fo alanda malongi avant akula to azwa lisusu baptême mais saint-elama akokolanda malongi nini ye akolanda na biso bapasteur malongi oyo ye akolanda ezali bakopesa ye mibeko bakosalisa ye baséance ya mibeko na barèglement ya lingomba ezali te ke akozonga lisusu na catéchisme donc balandisi ye baséance ya mibeko ndenge nini ezali batala pe niveau na ye etamboli na ye ezali ndenge nini après bazongisi ye na lingomba wana papa révérend ekosalama une fois ou bien ndenge balandi bazosala catéchisme ye pas azali koya le même jour na balandi mais ye bazokoteya mibeko ndenge nini papa révérend tosalaka évaluation mutu nyonso akoti libana lingomba non même tango bapesi ye etumbu tosalaka évaluation azali mundimi ya ndenge nini parce que pasteur akoyeba mundimi na ye est-ce que aza mutu ya kilikili ou bien azali mutu kaka libako akwei ou bien eza ndenge nini eza degré na degré mutu mosusu bozomona ye abosana makambo nyonso mpe ya lingomba akipaka te mais tokokosala nini il faut azonga lisusu na malongi ainsi de suite mais mutu oyo azali ne dynamique mais kaka mibeko ndenge ezokopesa ye pasi bokosko osala ye selon compétence selon ndenge bomoni degré ya kibundimi na ye est-ce que azali capable bolakisa ye makambo nyonso ndenge ezali bosala ye répétition ya mibeko ezali na séance ekozala déterminée selon enfin compétence na ye na ntango bosala ye évaluation bozokomona ye azali mundimi ya degré nini na comportement na ye vis-à-vis na lingomba. Merci papa révérend Marcelo soko Marcel soko baxela bisope na moi likambango soko ezali ndenge. Merci papa journaliste na kombo tata mwana pe papa Molimo Santo ndenge révérend mvula uti koloba na lingomba moto oyo akwei ndenge papa Mfwambanza alobaki okwei telema tango akwei ezali na ba procédure poisonga ezali kaka te euti boye kwei pozongi te yambo lingomba moto atiaka moto libanda ya lingomba moto akomitiaka libanda ya lingomba ye moko te ke akwei par exemple a BBC ye moko na ndako alobi na koesute na komi libanda ya lingomba non
akokoma mokanda na Lingomba. Lingomba lera kozwa bankengi bakobengisa ye. Tango bakobengisa ye bayoki ye bamatisi rapport na balongi na baselo basali mokanda banda lelo komi libanda ya Lingomba. Mais tango ya komi libanda Lingomba akosubir encadrement moko ya makasi po na entité na quartier oyo yazali na ville oyo yazali bankengi bazali bakobanda kolanda mouvement na ye tango nyonso. Mokande komambaka misato yango elingi kolakisa nini volonté oyo yazali nango po azonga soka lingi kozonga. Tango bazongaka ndenge papa pasera utoloba Matei oyo bavandselaka moto oyo akwei récemment boye aza tina koyekola o papa Simon Kimbangu inanité bako rappeler ye tomelaka masanga te to sa ekobo te to yibaka te yango wana bako rappelaka ye po akozwa libatisi ndenge moko na molandi te ye tokoyamba ye na Lingomba azongi na Lingomba. Mais tandis que molandi tokosenga na papa Simon faire descendre l'Esprit Saint na ye. Voilà. Bakitisila ye Molimo Mosantu. Mais ye bakosenga te bakitisi Molimo Mosantu. Abungaki to tangile mibeko to zongisi. Mon différence. Donc comme l'air ezana ba séance ba kobenga ye bazo tangile mibeko. Et soki to moni niveau na ezali très bas. Par rapport à l'enseignement qui peut-être c'est sous pour la catéchisme. Donc c'est ça, mais encadrement des papa passer autour peut-être les gens ne vont pas comprendre comment Mouta Libanda a qu'un choral. Ça fait partie encadrement. Donc l'air accueilli à Vandi pour ceux qui ont relâché au thé musica à aucun de ça la bêtise. Mais dans Guaza Koya Mikolonioso na répétition bozo yeba ke azali toujours pe nzembo otoko yembaka ezali prier 2 fois azali toujours kosenga bolimbi sipa tata nzambe pe bozo yeba évolution na ye na libanda bankengi bazolanda na kati ba disciplinaire na ba président na ba évangéliste choral bazolanda. Donc omoni ke mundimi azana encadrement makasi moni papa journaliste. Donc c'est très important pour amonana na bisika wana nyonso. Merci tokena motuna ya Suka et l'atelier ezali ndenge nini pamba te tozali komona na bino banganga nzambe botali ko célébrer nini cérémonie ya baptême tozomona ngo mwa ba différence ezali na niveau ya Europe pamba te balobi ke église Kimbangu ezali église moko universelle. Ndenge ko salama na Nkamba, ndenge ko salama na Paris Saint-Ouen, ndenge ko salama na Angers, ndenge ko salama na Lyon, na paroisse nyonso. Mais sikoyo elateli wana bokoko expliquer biso elateli ko zala ndenge ko bana na pasteur na ba diacre bako na ba oyo bokolanda. Elateli nango ekozala ndenge nini. Papa révérend na ebité na bino mibale, papa révérend Mvula nde ozimaloba. Oui, Lingomba na biso eza structuré, makambo nyonso ezali mise en place, bato na bato bazali na teni na bango. Toko banda par exemple na biso banganga nzambe. Nganga nzambe pasteur azalaka toujours na teni na ye ya veste donc complet ya pembe pembe. Soki ozali na 10 boutons te parce que oyo mususu ebimi za ya 10 boutons. Soko ozali na 10 boutons te ogotia cravate, mais cravate ya pembe ya verte, cravate ya pembe ndenge na tie et lingi ko lobake donc oyebaki ke ozosala émission type vert ou bien za non ndenge to uti na baptême na baptême cravate ya verte na banganga nzambe cravate ya vert epekisami banda seti likolo ezali pembe pembe ezali koloba donc signe ya pureté, c'est-à-dire tozali na koluka ndenge nini Molimo Santu akokitela biso po ete tokoka kopesa bato bandimi na biso to balani na biso baptême. Yango wana na biso banganga nzambe ndenge na lobi costume ya pembe, chemise ya pembe na kati na cravate ya pembe na ba chaussette ya pembe. Et puis okoko bakisa bikite na poche ou bien loko mususu à côté.
donc makambo wana nde ezali na limemia ya lingomba na biso. Papa diacre bakozala toujours na abakos oyo ezali 4 boutons pe na tricot na kati yango nde na basochette pembe. Ba mama diaconesse bakolata nani uniforme ya mama mwile oyo ebimi 3 égale 1 na chemise ya manche longue bien manche courte oyo ezali propre oyo pe ezali trop serré te po ete bakozala mais akolongola biloko nyonso babengi babijou na kingo et tout ça. Donc yango wana nde teni wana yango totalaka avant toko kosala baptême toko vérifier nganga nzambe alati ndenge nini. Soki olati malamu te okozala na équipe oyo ba kosala baptême te ndenge oyo lingomba na biso esengeli papa na motuna otuni ngai yango wana papa. Papa révérend soko yo ko bakisa. Oui, na komba tata mwana pe tata Molimo Santo ndenge papa pasteur auti koloba na elateli uniforme ya lingomba ezali vert et blanc, mais teni na biso ya bonganga ezali pembe pembe. Teni ya bonganga tokolata kango na circonstance nini, bisika nini, bisika biso oyo sacrement ezali kosalema tokolata ka bonganga. Nanda kwa nzambe pe tokolata ka bonganga pona nini, ezali na makambu oyo yaka sans eyebisa. Tango esengi tokende kosala yango ifoto za na bonganga na elamba ya bonganga. Nakopesa ndakisa tango nga na uta Kinshasa nazaki selo na centre bozo bima baselo po bokendo zo makabo. Sok bozo bima moto azotala bino atelemi wana ozo ya yo yebe bongama malamu lero koma wana talika boye alekisi okuna okozwa te pe ozana liloba kobakisa te okozwa te po ozali na teni ozali conforme te. Donc tozali na teni ya bonganga totiaka vert ata esika moko te na bonganga tokolataka pembe pembe. Wana ba pasteur na communion par exemple na sacrement ya Sainte Seine na ba mama selo bakolataka pembe pembe, bakolataka pembe pembe. Donc bonganga na biso esengi ndenge wana na uniforme na biso ezali na esika moko te oyo ekoki kolata vert. Moni papa journaliste. Voilà. Donc biso tokolandaka mitindo oyo koutaka epai na siège na biso esika ezali na pembe nité mais siège. Tango balobi sikoyo tokolata ba bouton nyonso wana ebelo bate wana ba moyen nano eza okokate eza réunité po ete biso banso to se procurer nango. Pourquoi? Parce que yo lati uniforme faki soko kei na faki ya mokili mobimba baza uniforme oyo balataka oyo biso pe senge tolata ba bouton lolenge moko na banti na suki wana na kombo tata mwana peli Monsanto. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu tokei na suka émission na biso to yoki biso no soma nyonso mabimi awa. Ya solo mokola lelo ezali sengo mingi mois d'octobre oyo yaliki papa Simoki Mbangu le 12 octobre ye atikaki mokili oyo kasi azongaki lisusu na 1951 na kombo ya papa Simoki Mbangu Kiangani. Mokili ezali koyeba yango te kasi yango monaka ngai tango nyonso nakolobaka na émission masolo ke bana papa Simoki Mbangu po ete papa Simoki Mbangu azonga Kiangani ezali kaka kombo baye kobakisa na ete ba pasteur soki ezali ndenge wana te ke tokobengaka papa Simoki Mbangu Kiangani mais kombo na ezali papa Simo Kimbangu. Yango wana tokomi na suka émission na biso tokopesa équipe mobimba oyo ekosalaka na kati na émission masolo papa Lambert Makwemimo, papa Edi Zolandonga, papa prof Malonga, mama Fifi Ndongala, papa Tony Diangenda pe Amafi Ndongala pe ba oyo bazali na likolo bazali kotambusa kobanda na ye moko DG Christian na mboka kicha pe équipe mobimba technique awa na mboka France na direction ya France tomoni papa Jérôme Makiadi, papa mama Gisèle Boukou, papa mama Alice Boukou pe bandeko nyonso mama na biso pe mama
kodi ya Lydia biso nyonso tozali mpona kopasanga Papa Simon Kimbangu eyali ke moto na moto amema libanga na ye epai ozali kosala sala po ete mokili eyebake Papa Simon Kimbangu molimo mosantu mais eyali te ke ozali koya ke bango te kaka yo soki ezalaki ndenge wana mbele jeteki chorale de jeteki elinga ozala ntina mokili mobimba te tomonaki papa manimbadi yo bazalaki kaka soki combien de personnes mais papa alobi na ye ke chorale oyo panza yango mokili mobimba na motema malamu azalaki nango lelo chorale ya jeteki komi mokili ndeti bachorale mosusu yango wana bana Papa Simon Kimbangu soko monde biso na France awa tokomonaka papa Peggy azali kosala émission Nkamba centre de l'univers akobenga papa Lambert yaka kopesa nga maboko émission masolo automatiquement tokokende topesi maboko po ete atombola kama Papa Simon Kimbangu comme pe biso ezali ndenge moko yango wana bana Papa Simon Kimbangu bolingo tozali kokende na centenaire tozala na bolingo mutema mabe totika la haine totika yango eko botela nango mbuma te ozoko luka moninga na yo akweya kasi nzambe azali akotombola ye sans que yo yeba po ete yo zali koyena la haine nzambe azali kotombola ye papa révérend topesi bino encore une fois merci beaucoup na ndenge boyambi biso na paroisse ya Saint-Ouen et puis merci na papa révérend Peke Mosenjo vraiment encore une fois epai bozali tosengi na bino bomemela ye merci ya biso bandeko na ye bana na kati na ratel ki pe na émission masolo na initiative oya zwaki kimia ezala na kati na paroisse azalité mais atikeli bino botika kotambusa likambo ya baptême en tout cas azalaki na égoïsme te atiki pote mosala ya nzambe encore une fois merci soki likambo suka moi une minute yali boko kopesa na ba oyo boyambi lelo na ba oyo se bayamba makala na ba oyo bazali koyela lingomba conseil ni boko kopesa biso po ete toko koyoka poto sisa émission na biso papa révérend Mvula na pesio maloba. Oui, papa journaliste na kombo atata mwana pe Limosanto lingomba oyo ezali lingomba ya solo ewuti na likolo ekiti awa na se ndenge tozoko lobake Papa Simon Kimbangu les 4 coins du monde epesameli ye oyo aye kozonga lisusu na 1951 ndenge tobengi ye Papa Simon Kimbangu kiangani bato baza na doute na Papa Simon Kimbangu kiangani mais en tant que pasteur, il faut azala na liaison spirituelle, c'est-à-dire asala kababe konaye, aluka bonzambe naye. Biso poete tomona ya solo Papa Simon Kimbangu kiangani. Alaza Molimo Santo, to sala ki babeko, to ye komona ba vision nzambe a fongoli likolo, ba ngomi bale Papa Simon Kimbangu. Il y a 1921, na ye Papa Simon Kimbangu ya 1951, bazali esika moko bato bazali ko crier ko mona ke bosolo ebimi. Bamvoila misato pe banzambe na biso pe to mona ki bango ndenge bazali yango wana bonzambe na biso ndenge ezali. Na baningo oyo bazwi baptême eloko tokoloba na bango bazala makasi na mabondeli parce que munduki ya mundimi ezali mabondeli papa diangenda atikela kibiso nde batan ya kobondela 6h 10h 12h 15h 18h 22h 0h 3h du matin kozala faible te il faut koyeba libondeli oza na Psaume 3 il faut koyeba libondeli oyo à ce jour du 6 avril yango nde eko na banzembo oyo toyembaka yango nde munduki ya mundimi nakanisi eloko na kosenga na bango bazala makasi na mabondeli pe bazala mulende na ndako nzambe yango nde ekolongisa bango à tout moment oyo bakoko zala na difficulté parce que bakosubir encadrement tant spirituel na mabondeli tant ozoko ya na ndako nzambe banganga nzambe bazali na kanisi akozala na difficulté te nzambe apesi bango lelo bomengo or wana ezali richesse spirituelle o bango bazui parce que bazui nzela ya likolo c'est-à-dire sikoyo soki na ndenge ye azui baptême akufi mokolo moyele likolo eza kofongama akoti na ye yango wana tozoko salisa bango butu pe moi po ete bakoka kozala toujours molende na bundimi na bango ndenge bazui baptême papa journaliste papa révérence au Robaxa. Ouais, na Robaxelo kwa muke kaka na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo parce que mon collègue a uti koloba nyonso mais ngaka na koloba
babatela eloko oyo bazwi. Certes, bamoni yango te, mais eza na nzoto na bango. Babatela yango jalousement ti mokolo ya suka. Nde bakomona lifuti nango na kombo tata mwana pe Limo Santo. Merci ya solo bandeko bana pasi mokimbangu tokomi na suka émission na biso toko remercier d'abord bandeko na biso nyonso ya paroisse ya Saint-Ouen ko banda na yemo ko papa révérend situ kwenda mosenjo epai yazali topesi ba merci mingi pe ba oyo bakolanda kaye chargé d'évangélisation révérend Malongo révérend Mvula Edi révérend Marcelo ba wanzunga sa pe ba pasteur mosusu révérend Mama Kana pe bandeko mosusu topesi bino merci na ndenge bo ndimi tosala émission oyo pe merci na papa Mfumeto oyo tango nyonso akozalaka na biso ezala pasi ezala moyi nini tozalaka na mama révérende Kana conseillère na biso et puis Mama Kalamvuli la conseillère monene lisusu na kati na émission masolo topesi bino merci et surtout bandeko bozali kosunga mama Didine bino nyonso topesi bino merci mama Brigitte Miguel pe bandeko bozali ebele kasi topesi bino merci tika te papa Simo Kimbangu kiangani akwa kozala na bino azala pe na biso et kimia encore une fois na ba révérend pasteur na likambo bosali topesi bino encore une fois bravo merci mingi bo continuer kozala na cohésion oyo bosali lelo bolingo bolakise pa na biso na niveau ya Saint-Ouen et monani ke tika ete bandimi ya paroisse ya Saint-Ouen tolingi kimia ekota na kati na paroisse à Saint-Ouen tolingi matata te tolingi makambu te problème ezali tala banganga nzambe na so tata na so badali awa to sengi na bino bozala na so pona lelo ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemi mo na micro na bino pe ba ndeko ya sima papa prof wa sala na caméra yemoka simbi yango pe bandeko mususu topesi bino merci pona lelo to komisi to sukisi émission na biso to komi nambala yasima merci botikala malamu.